te placebo elilingi ya pamba azosala eloko te bavoyage ezanga ntina tolobaki bozala na mitema kimia un jour bokozwa baresultat ya avantage bavantage ya voyage chilombo azali na kati ya kosala udps viva lelo bavoyage wana ememeli biso baavantage boni totikalaki na biso na mboka oyo na Congo ezalaki soni mingi mboka lokola République démocratique du Congo totikalaka na avion lisusu te avion oyo Hippolyte akosaka biso ke asombi baavion oyo ayelaka biso bakimpavita na anuarite ezalaki baavion oyo soki bokoti na kati boza ebele boye demare eza te baavion mobimba ifo bakitisa bakilia batindika tala Fati Beto yebisi bango ke ya biso eza ya ka alobi ya matindika fe alobi nazotinda biloko ya sika lelo bato bafingaki biso ke chef de l'état azosala voyage ya pamba nde bato bakomi kokota na baavion bazomata bazokita parce que ekomi moins cher bakomi soki mwana azwi vacances ya une année ya un mois atindi mwana kende na loja okende kosala vacances kende na Kasai kende na Butembo bana bakomi éparpillé lelo même ba agence wana ya baavion bazokonfirme biso ke banda baavion ya sika yeya prix ekita tozosala barecette koleka ndenge tobanda kosala liboso parce que awa na ndenge tozokendele tomilengela tokokoma omoni baprix oyo batie avion ezali le puisque ebandeli tokokoma na baavion avion ekokoma lokola motuka moto akendeke kwisi 40 000 francs $50 soki batie avion $50 tala ngala kobanda kaka na tongo na kelala na Mbujimayi donc nalali na Mbujimayi tongo na ye kosala parlement de parce que batie kozala nango à part Congo Airways chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo Fati Beto le président oyo aza na bolingo ya mboka na ye alobi bobimisela ngai palmarès ya basociété nyonso baentreprise nyonso d'aviation oyo ezalaka na Congo existaka lisusu te bakei kobimisa na liste mosusu na palmarès kombo ya Air Congo ezalaki société d'aviation ya kala oyo tobaloko benga Air Zaïre eloko wana ekufa ekenda porte disparu mais chef de l'état ntango aye alobi te omoni bakongole oyo bebanda koloba ke nazo voyage mingi nazokitisela bango baavion mpe bayoka elengi ya voi bakobanda mpe kovoyage alobi di naza na posa na mona Air Congo ezongo mobili sika yo koyebisa biso ke azo voyage ayo voyage aye na 2 milliards oyoki baposa kolobeli yango avoyage aye na auto blende 30 atindi yango na reste oyoki baposa kolobeli yango au contraire bayoki na motema likunya balobi ke oyo ifo totelemela etat de tala bandake bango bazali koloba ke batelemela etat de siège Fati Beto azomultiplier bastratégie alobi ndenge tosokende na etat de siège bolongola yango na motu na bino tokokende na etat de siège sina élection etat de siège ekozala parce chez Fati Beto azali komultiplier bastratégie tozokende baleme jusqu'à tel point ke tokokomisa baauto blende wana liboso ya ndako ya motu nyonso na esa mboka na biso donc soki yo ennemi obimisi motu yokaki yo moye ozala Fati azoprouve biso de quoi aza na bolingo ya mboka na ye nzambe nde ayebaki ke esengeli na bomba Fati Beto lokola piyo ya réserve nabimisa ye na periode oyo po te aya kopangwisa bizoli na misu ya bakongole po te aya kotia kimia na Kongo mobimba sikoyo makambo biso tosala ya malamu ozolobela yango te yo komi kobetela biso na masolo yake oyo tosali plein
UDPS viva basalaki politique ya kosombaka badepute bazwi conscience balobi ke Katumbi ntango ye aye kosala parti politique na ye biso deja tozalaki badepute tobimelaki ayebisa biso eske bakandidature na biso topesa yango na liste ya ensemble non bato tu bazalaki na baparti politique na bango balobi yebisa Katumbi aza congolais te kanga muna kona d'ailleurs badepute wana balobi loi ya congolité soki babombaki yango balobi d'ici janvier bazolamusa dossier ya congolité esengeli toyeba ke pote moto postulé na poste ya responsabilité na baposte régalienne kati ya mboka na biso esengeli ozala congolais de pd bato balobi biso te badepute ya tout parce que abanda kosala maseki tala omoni politique oyo ya UDPS il faut ozala na ceinture okanga mpenza mokaba esengeli ozala mur sinon pa okotepatepa okobina ti discours ya kopesa bapeuple congolais ekosila yo nde bokonstate ke na minute oyo lokola bamoni bastratégie esili bakomi koinfiltre armée nabetelaki bino lisolo bakomi koinfiltre armée bakomi kokende korompre na baofficier militaire pote basala badérapage baaffaiblir sécurité sur l'ensemble de notre territoire national mpona baintérêt privé na bango mpona baintérêt égoïste bakomi koinfiltre armée kokende tellement ke baza na banotion ya corruption bakomi kozwa misolo bazokotelaka bagénéral butu yo simba ndambo na yo soki batuni yo kosela oyo likambo me bango bazokosela likambo wana bango nyonso totali na liste baza kaka bagénéraux oyo chef de l'état auti konome récemment UDPS viva pourquoi na liste ya bato badetourne mbongo ya l'état na armée kaka bato oyo chef de l'état auti konome récemment nde bango baza figuré sur la liste bongo badérapage oyo bango nyonso basala badérapage oyo batango fort basala ekenda wapi mpona nini likolo ya liste wana tomoni kombo ya John Numbi te UDPS viva esengeli sur la liste wana ya bato badetourne mbongo ebanda d'abord na kombo ya John Numbi na tango fort tomona mpe kombo ya Kanyama tomona mpe kombo ya Kanyama ezala wana me batutu wana tango fort asécurise ya bango alobi baza basantu atangeli biso kaka bagénéraux oyo bauti konome récemment UDPS viva oyo basali eloko te baza bainnocent baza na posa aterrorize bango po ete bazonga bayeba ndenge nini ya komonte bakabale contre notre pouvoir puis notre cabale contre le président de la République biloko wana moye tondima yango tombola loboko kanga beton Fatimbe Kisal Meba honorable vous avez la parole ça direct ma photo UDPS viva